évite si on a dit que éviter et ça ko boya motute ke bana ba camarade bo mesana bokola place moko oyemba ka bana miso bato sala ke kengelo baba za na maturité so ki te ba ko bebselo lo kumu na ndenge bokola kala ko bengo na kombo bato so pesa ko respect. OK. OK. Makamna lo boy. O ba bombi o net on compte en 2014 2024 kilo ya charge. Faut pas la maturité quoi. Ouais, comme une maturité honorée. Amen. Sans maturité évitée. Si. Ouais, oyokanga yoki. Pété. To kola ki ndenge to salaki. Nzela nange fungwami. Na bonga te na zuma crédibilité pas batu 4 5 6. Comment na miso batu que toi pia nga respect soko yefo pa fuenga lokato sayi kana. Ça. To utaki na okala. Pesa ngare pesa biso mi baende to seka ndenge to sayi po mutu azate. Koto moninga na batu pesa nga lokumu baninga bazo pesa nga pona yango nde pe oyebinga. Amen. On a le soko yoki original. Pété. Pourquoi batu nyoso ba koma batu minene ba bengana ka batu nyoso ba kolanda bango pembe. Pour ba yebi buso ba ne landakati na kati. Oui. Ako kote lo dia boko bebselo makamuta ko salo mabe à partir ba maman na lo ba no clair. Papa na sela ka sentiment makasi. La verrouille. Ebite na lo bani. O lo ba mama solo. Ebite na lo bani. Pasta bakambo lo ta nguna butu to leka wana. Nazo yebisa yo ba secret ko koma mpaka ezaka pete. Nzela ko leka kaka. Babola na bazunzela moko. To kanisa ki bomengo bomba bato. À partir de makamnazo bana ki buso babalala. Bakosela bango ki basimba kisi. Sentiment ko pesa mbongo privilège na bato bazo la pemeno quand soka ba lingo soka ba très. Kengela bandero kengela ba camarade. Surtout bokona na bango na piaka. Surtout bango. Contrôler. Oya pesa valeur à valoriser ndima. Merci. Tambola na camarade di bosa bata bandi avato bima bongisa awa. Amen. C'est OK zalaka boy. Vraiment ça. Okay. Aibi ke lokumu na zo respecter na kati bokolia bino nyonso. Keba na kabali na miso batanga sa ke lokumu pa mona kaki bozane ba pira libe ya libele me côté ba moni lokumu tazo déstabiliser yo ye ennemi akobima jida un jour. Amen. Ba Iscariote. Zo fungolo makambo. Ya pété. Technique de guerre. Ya makasi ya ya na ba famille. Et ya wapi na misala efanda bo fana famille boy légèreté na matanga na feti ndeko no wana aina likamoko ya pepele pa bimiso pete comme si ba mona kaki to sakane bo na bo fo mutu. OK asa contre succès ngona yo ni batu ba mona ka busho bo busaka na ko batana o batona ndi ba bebisira batu ba cacher ero ko salate batu ne likamoko chola o mingi ba ba fala likamoko te pa ni zuwa na on a dit là, on va se retrouver. Amen. Dans un peu, un conseil sérieux. Au lobby co pasta. Capable d'éviter. Ça ne va pas continuer. Si on a un niveau, tu même na moi si na bana écarté. Oui. Na mona. Boza yanga me boza pembe. Musika. Pour ba kutane kaka. Comment na tango la Bible basi ya ba continuer kutane ba faut ba sengo audience. Mais moi si bala la nambe. Na mona ngoko. On a l'autre. Na ba film mboka. Même ba tango la Bible. Et ça na ba kutana. Audience. Va-tu faut que ndo luke. Tika bo pasta. Ba ndo ko benga rien va-tu aya. Côté roi zalaki pourquoi va-tu zalaki te. Il n'y a pas zalaki mais anglais na côté chef azama seke zakate. Chef azalo ko la lion. Lion côté kenda ko fanda vraiment sina bana ba ya fait audience. OK. Moi si aya betena mobali tour na ningisi mukila na zo na bana po mona bango. Po kande matate. Boza bana nga me pesa na fin de comme il a concentration boko ko ennemi pas pamba. Oui. Papa za koto yo. Moi na muso ale soka moi na kinzela balu ya kimi. Akelu ka mama. Nangana pusa na pembe na papa asiliki. Kotenga na fin de me kama kanisa te. Na leka lokumu na zamba mukanga na banyima nyeso pona lia kaba bango. So ibo pesa indisi pesa na 20 ans ma pakasa ba komona kibine boye to komi aba ko yebele ba bomi biso. Leadership. Amen. On les a papa Mobutu. On est les wapi. Olobi makam. Et puis so kuta na ye okozonga ndenge moko te. Face personne et son mo betika souvenir. Ya solo penza. Maman, komona mokonzi, ça quoi komona likamoko ya som accident. Elonga na mutute. Tika boy. So utela mokonzi so som accident ezate pepe. Linzaza. Allo. Ya ngoko. Oya koyoka yo.